Merci Nabandeko. Lelo na Yelibino DSV Diana sur le foot de vous pertal. Mpo na ko répondre journaliste Oyo ya RTNC Monsieur Lusima Soki Lushima. Po tomoni ekomi trop c'est trop. Batu nyonso tu bakolongwa na ngambu ya majorité présidentielle et que baye na ngambu ya opposition. Tokomona Monsieur Lushima akozwa plateau nae na kati ya RTNC abandi kobimisa mutu aza Rwandais, mutu aza Tanzanien, mutu aza Juif, mutu oyo azali Burundaise. Tomoni ka ya Monsieur Moïse Katumbi oyo azalaki ancien gouverneur ya ville ya région ya Katanga. Tango azalaki ancien gouverneur. Toyoka keta mokolo moko te Lushima na RTNC asala vidéo alobake Moïse Katumbi azali juif to père na azali grec. Totikala komona mokolo moko te. Mais na tango moto a changé décision na ye à comprendre que nos politiques ezali ko marcher na kati na Congo ezali mabe. Mais lelo tomoni campagne ya diabolisation bazui demi-heure, bien 2 heures du temps, na kati ya plateau na bango po na ko critiquer Moïse Katumbi. Nazali mutu ya Moïse Katumbi te, mais nazali obe mopanzi sango. Nde na koyebisa na Lushima ete ye atiki mokonzi na ye Monsieur Joseph Kabila afandi na pouvoir. Lobi pe mokonzi na ye Monsieur Joseph Kabila akozali su na pouvoir te. Les mêmes oyo azali ko sala na ba Moïse Katumbi, les mêmes makambo oyo asali na ba Vital Kamerhe, les mêmes makambo oyo azali ko sala na batu yebaka Monsieur Joseph Kabila mukolo yo ko sala na pouvoir te. Les mêmes mutu oyo Lushima akobimisa ba vérité nyonso to akobakisa makambo ya lokuta. Tala ndeko na biso Moïse Katumbi oyo batu nyonso bayebi na kati na ville ya Katanga asali biloko ya minene. Biloko oyo kutu ba politicien congolais mususu basala yango te, biloko oyo ba gouvernement mususu basala yango te, mais Moïse Katumbi asali musala munene na kati ya ville ya Katanga. Alors bandeko na nga tango alongwe na PPRD bokomi kosalela e campagne ya diabolisation. Na kolobela na yo ndeko na ngai Lushima campagne oyo zali kosalela Moïse Katumbi e kozala ni et sans effet. Parce que tu comprendre bino batu nyonso bakolongwa na majorité système na bino ezali kaka bo diaboliser ye. Mais boye ba bien que Moïse Katumbi azali na population oyo ezali na sima na ye. Ngai nazalo bele mopanzi sango na kotalisa oyo ezali bwelele pe oyo ezali vérité. Totambola na bosembo nde Congo na biso ekosikolama. Soki kaka olongwe na majorité ba diaboliser yo, lobi mususu akobima lisusu oko diaboliser. Wana ezalaki message na ngai pona kotelemisa ba peuple congolais bolanda ba déclaration ya Monsieur Lushima te nde ezali kosala bango pasi po Moïse Katumbi akimi bango voilà ki pelekese ekoti na kati na bango nde bakomi koluka moya ko diaboliser ye mpe koloba mwasi na ye azali burundaise. Soki mwasi na ye azali burundaise kala wana Lushima osalaki be mission te oye kosala ngo kaka lelo oyo pona nini. Donc, ezako soit bino. Ezalaki toujours ya bino DSV Diana sur le foot de vous pertal. Mutu toujours na kati ya batu. Nde kimia ezana ba Congolais pe ba Congolais nyonso tu. Bye bye.